que je n'ai pas aimé, c'est cette faiblesse-là. Quelle faiblesse? Il y a la richesse qu'on a à la TV, pardon, mais papa, la vérité reste toujours la vérité. Richesse faut remonter. Ce qui propose Pélissi Moto. Si je sais que moi ça et ça, dans ma cambo, richesse à lobby, je ne suis pas dans ça. Je vais m'acheter pourquoi? Vous insultez les gens gratuitement. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quand il a bundé les lots, il a combien de fois comme adverse. Quand on a mis un peu de temps, on a dit que on a dit que on a bateau basala mabe soki balobeli mabe a souffrir na mabe na peut-être que changer image ya corporation collègue na bino artiste o ya lobi makambo ya mona poto tika soki za mabe non pas profiter si on a faiblesse wana basala neti bolingela muninga bulté il faut tirer les conséquences ndeto osala boulot be nzamba moto ate biso nyonso moto na carrière na bilanga et puis lelo monde etambola teke na lega na chaîne na yo soko o mérité la richesse wana ka ozomona il est même plus suivi que le kabatubeli so na oki ba mususu non et alobi makamba lobi za solo mais awa o loba mona publicité donc richesse il faut ba nokene na bandeko ba artiste comédien moko koko totika boy koko totika boy yana makambo mususu o tozana kati biso nyonso ezana makambo mususu o pe tozana kati te de veut dire tant moninga lobi to tirer conséquence richesse ali bomate ala muki mbala ba lolo ba makambo wana tant atali amoni bosoto mbindonke koti mingi à dénoncer. Ce que j'ai aimé chez la duchesse, c'est le courage là de dire la vérité. Toi, le problème, il y a un prophète, il y a un courage, il y a un sabat, il y a un tika. Toi, ça en a 5-6, pour ton niveau, il y a un société. Donc, tu vas se péter, tu vas te oh, sur sécurité, tirer conséquences. Comme ça, on a dit, ils ont raté ma campagne de duchesse à l'Obaki, il y a le Kouta. Hypocrisie. Les groupes à théâtre, ils ont des jeunes mots, ils ont la société bien structurée. Bien structurée. Ils ont des présidents, ils ont des salissés. Ils ont constamment vraiment image et comédie dans le et que les comédiens ont appelé la société de télécommunication. Les comédiens ont appelé le ministre. Ils ont combattu. Ça, aujourd'hui, l'artiste, comédien, humoriste congolais le plus combattu. Si on a soldats dans le monde du théâtre, dans le monde de la comédie, dans le monde de la vie, dans le monde de la shit, ben na kwa kala. Bana na bavena mso akalatile lo mutu ana ndako na makampani ate. Na ba comédien. Azate. Bana théâtre za théâtre na mboka na biso mutu asomba kara $100,000. Azate. Comédien mon akin autambula car moko na Macron. D'abord depuis l'an 2020, l'an 2021 oziango. Batu mutu pe bana bango na ngope na Kenya. Mais sauf que baba artiste était. Bili papa na bino patron ko zate na musala wana. Comment il y a un patron dans le patron c'est l'état d'esprit. Zoa caméra na yo. Zoa n'importe quel artiste comédien oyo yebi. Tu as besoin de la victoire. Parce que succès YouTube peut te confondre. On peut être. Au cause de la paix, on a succès dans YouTube, batu ba s'ennuyer na bandako, batu ba nini. Maintenant comment est-ce que mutango yeyo na victoire. Ba jeune bo mo na lelo. Oh lelo ba memeli biso même na ba bêtise. Bazo qui pété parce que bango du fait que ba luka. Oh, nous sommes pour EPC Mbongo, pour assommer ma voiture, à Salaboy, Bazawana. Ma fille va apparaître, na ba garçon va apparaître. Prophète a ce qu'ils a raté, pasteur a ce qu'ils a raté. Pasteur yo te mutu, malobo yo te une église na yo et ça li que toucher mutema ya mutu, mutu wana za saka masumu wana. A sepelite ne yo te lo basiye, ale yo bando se excuser. Nzamba limbisanga nde malobo na te ke toucher yo, soki yo moni ke yo saka lisumu wana limbisanga kasi te. Et à la raté. Batu ba tirer conséquences, ba bongo la mitema c'est tout. Mbote. ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com
okokuta biloko nyonso ekolia etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant ofuta okokuta esika bakomi expédition. Tia adresse ya Congo, commune, quartier, avenue, numéro, pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko. Passer na paiement na yo, équipe ya venir pour tous ekokende rapide na adresse ochaki na Congo, kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli. Pona kotinda mbongo, kaka na site ya venir pour tous, kende na Google www.avenirpourtouscongo.org. Okokuta formulaire, tchaba information na yo, pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo, tcha moto ni kotindela ye passer na paiement. Osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo. Pesa ndekwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai, akozwa yango na Mabor, akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola. Na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market, na Victoire, na Marché de la Liberté, na Njili quartier 12, toza na Matadi, toza pe na Kimpese, toza na Kasangulu, toza na Bomba, toza bisika ebele. Pour plus d'informations, benga biso tozali en ligne 24h/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo, toko assister yo pour que osala commande na yo, to otinda mbongo na Angola, to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura PIV, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Lusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Excellent, fidèle internaute, bonjour et bienvenue sur Africa Info. Nous sommes très heureux de vous compter parmi des milliers branchés à travers le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Aujourd'hui, nous sommes quelque part, bien sûr, dans le cadre de notre émission Culture Info pour venir parler avec des artistes
comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, c'est un artiste préféré de tous hein, à travers le monde, mais aussi c'est un habitué de cette maison Africa Info. Chaque fois qu'il a quelque chose à dire ou à communiquer à ses fans, il nous appelle, il nous fait appel ou carrément nous allons vers lui pour que nous lui donnons bien sûr l'occasion de s'exprimer et de communiquer bien sûr avec ses fanatiques qui sont éparpillés à travers le monde. Il s'appelle l'artiste Fiston Saïsaï, le patron de tous les comédiens. Et aujourd'hui, vous allez le savoir qu'il est vraiment le patron. Parce que Namona Moni, Michel Moni PCPD. Et Binopé, il y a un CP, ça veut dire que Namona Bomba pour Nangamote, TV Radio, Boromona. Le loco Macron, Tambola, Nangome, na Kinshasa, Siko. Et l'artiste, le comédien patron, Tambola, Nangome, Bozomona, Jassa, Fischer, donc ça a du plaisir. Ça a déjà plaisir, le loco Wana, Abiwolo, les Arongela. Namoya Kinshasa et puis Tambola, dans différents boulevards de la ville-province de Kinshasa, et ça la biso bien. C'est comme ça, hein, c'est de l'art, donc il faut que ça bien lengi. Biska bota la biso, voilà, donc c'est un peu ça, vous sentir bien ok. Surtout il y a Macron, il y a Noir, tout il y a Wolo. C'est comme la même chose. Juste ça, c'est bonjour. Ouais, bonjour Franck Stemay, respect à tous nos fans, respect à mon public, respect. Je sais que vous allez nous suivre avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, souvent quand nous passons sur l'internet comme ça, il y a des gens qui nous suivent avec Satan. Donc tout ce qu'on va dire là, lui, non. Suivez-nous avec Dieu, avec la paix du Christ, je vous bénis. Amen. Voilà, merci beaucoup. Alors il y a encore une page noire qui vient de s'ouvrir. Oui. Jusqu'à te conduire dans ma marche à côté, mais malheureusement, mon papa na yo parce que vous êtes catholique le Kwangai. Papa na biso Monseigneur Passigna, Monseigneur, le cardinal pardon. Alors c'est que biso depuis le dimanche passé. Un mois placé. Ben oui, encore je vais dans le sous chapeau nanga. En tout cas, papa na biso épiscope biso cardinal Monseigneur. Aticotika biso mokano nzambe ezali chemin ya bato nyonso. Moi, je suis un chrétien croyant, pratiquant, catholique. Donc, Naïbi Valère Amototo Bungisi, non seulement il était un chef spirituel, Tata Molimo, pour Nabiso, mais il était aussi dans beaucoup de choses. Je veux dire, dans la libération, Yamboka Oyo. Batuba marcha, batuba kufa, batuba batambola, côté musupe ba solution monana, côté musupe ba solution zoamité. Et puis il était un homme d'un grand cœur, prévané. So mutawa sala mabe ya tikalika na mabe wana mais pekisi bisote to sambela elongo. Parce que na monaki la fois passé batu musuba condamné mais ndenge nini obandeko kobundisa batu ya FCC. On a célébré merci il y a président Nabiso, il y a Joseph Kabila Kabang. Non, ça c'est son côté Molimo, Tata Molimo, donc on veut dire Nzambe tindaki batu naye na mokili pour na misala ya kusali sana. Il y a des gens qui se croient saints, il y a des gens qui se croient parfaits, mais quand na bango baza bosoto mingi koleka bato bachali boso na bango lokwa basata. Donc voilà. Et nous avons Bakamati Molimo nae. À 21 ans, c'est pas que des choses. Hein? Voilà. On salue au Fala Sala. Paix à son âme, salut Bisso bien. Alors rapidement, dans le même ordre d'idée, la page noire, au début, on a marché à Tiki Bisso, au Zalaki, Motobonon qui est réunion. Parce que nous avons rappelé le dernier numéro de Salakinayo, où Pessa Bisso, moi, idée. Et Maramboso, là, déjà la première réunion. Mais après, tout le monde sur la réunion, qu'est-ce qui se passe? Bon, au moins, il y a déjà dans le bango déjà public, dans le pays, Bayebi. Bato basambela rapona nga bato yo to ba monaka loin basi ba yebisanga nga moko pe lo kwa sina monaka pe loin milieu wana ya sous milieu moko is depuis kala za milieu moko ya kitoko te au moins le to la page noire mais biso moto banda déjà page noire de votre vivant veut dire dans page noire elingi lo bato na page noire nanu ya musala yango moko ozomona tozalaka d'abord na page noire ya musala biso parce que musala biso ti lelo nanu la mukate. Nanu la mukate muta fente ote. Nanu la mukate. Nous sommes toi impressionnistes comme artistes nyos. Il y a monde entier. Il y a des artistes milliardaires mais à osala makambo là multimilliardaires.
Mousous Azali n'a pas 100 000, mais on s'est un millionnaire. Donc, je veux dire, les artistes, nous sommes des impressionnistes. Nous parlons de Nabiloko, tu peux imaginer. Tu vois, Nabiloko, Mousous, Rebino Peke, Kokisa Mate, mon lobby, Mousous, c'est Kokisa Mi, Mousous, c'est Kokisa Mite. Donc, je veux dire, ce qui dit à tous Aradiens, na page noire, voilà. Je vais vous donner l'exemple, mon ami. Et à Nandenga, ma bête, c'est la réalité. Franck Stemai. Biso tant que tu as théâtre, tu es jeune. Oui. Jeune, moi, 10 ans, même personne n'a pas ça confiance. Parce que les boss, on a une page noire. Page noire, il y a le contexte de la page noire professionnelle. De dire, toi, ma génération, mon héritier, tu as une école, mon corps, tu as baba les côtés, mon corps. Mais tant que tu as une musique, on sentir déjà que. Bon, PC poids. Bon, PC poids. Et puis, les bossons n'ont page nini. Rose. Page rose. C'est-à-dire que. À mon a déjà baoué à Basomba Banda dans ma campagne. Est-ce que Tilelo, Banda le théâtre existera Tilelo? Banda na vena mso akala Tilelo muto ana nda na campagne ate. Na ba comédien? Azate? Ah ouais. Maintenant à Sombanda kuna ma campagne, à Sombanda kuna Montfleury, à Sombanda kuna Gombe, Azate depuis que l'histoire du théâtre existe dans notre pays. On a encore beaucoup à ressusciter dans Moussala O. Au monde. Ndé toza boye banda théâtre ezalaka théâtre na mboka na biso muta somba kara $100,000 azati 80,000 kutu na ke musika 100,000 na ke musika ba 60,000 ba 70 azati ah ouais azati mais dans le domaine mobimba ya boye pona nini tant que to bandi koya to kuti siko talaka ke muninga awala ksabino ata soki asali ba effort ndenga okoma par rapport ba o ba komi libosoni. Mais biso ce qu'on est temps to kota théâtre biso biso liboso oui to mona ka ba talent to mona ba succès mais sur na ndenga social c'est quoi donc veut dire et ben on peut ça. Alors il fallait maintenant créer, il fallait accepter de se sacrifier pour donner quand même l'image positive au monde du théâtre au monde. Donc veut dire yango moni to bunda ba ça c'est to ndima pe nanzala mais na $100 mais na ke olia côté bateau ba ke olia wana po bana ba $2,000 na poche mais yuza ka na $100 mo ke wana po ba tia o mwaka donc alors biloko wana une page noire déjà professionnelle sur biloko wana lokwa to na page noire professionnelle esprit de pauvreté est trop na kati ya musa na biso et crée jalousie. Tu vois là où il y a la pauvreté. Quand je parle de la pauvreté, je ne vois pas la pauvreté dans le sens où il y a nous avons la pauvreté comme état d'esprit. D'accord. Tu vois, la pauvreté comme état d'esprit. Ça veut dire que quelqu'un, il a $100, mais dans sa tête, il est toujours pauvre. Il a $1,000, mais dans sa tête, il est toujours pauvre. Mais moi, avec $100, $10, je sais comment me vendre. Très bien. Bato bazana image na ngate ya pauvre moko boye pour affecter musala nanga ba ofutanga malamu te moni alors et ça là c'est que tellement bato belé bazana esprit wana ya pauvreté et bien aussi jalousie. D'accord. Jalousie au monde que ça aujourd'hui l'artiste comédien humoriste congolais le plus combattu même les futilités on me combat même tous ceux qui ont baninga basalaka ils ont combo millet ça. Mais il y a un cas qui n'a pas de futilité. Ndani yo bundisa mutu na kombo milati ici tandis que bino pe bomilati ba kombo. OK. Ozomona. Je veux dire il y a un bengi en futilité. Ba jibem piana. L'homme qui a mis l'eau dans coco. Evan Daniel. Ba Kofi Olomide songa mbeli abetaka li confité Double King. Ba fali poupa ba Elma Bioche, Hassel, Aigle. Et ce phénomène, le roi du rire. Pas de dire que son âme en paix, que son âme repose en paix. Tapis rouge. Bah venez biso que tu m'as soumis mukolo mais il y a la gaya l'enfant mbanda. Kolo ya mukili. Mais quel problème était? Mais quand vous savez c'est appelé c'est paf les patrons de tous les artistes comédiens. Yo moromoni. Donc veut dire ezali combo le plus combattu. Donc veut dire pour combattre comme les patrons de tous les comédiens, c'est ça que Nobenga pauvreté. Donc il dit papa na bino patron ko zate na musala wana.
Comment il y a un patron, c'est l'état d'esprit. C'est la pauvreté dans l'esprit. Tant on a yaka pas bande konanga, na yaka pour na ça chemin moko bonen to ko sala makambo. Et ça la bien que ça valeur. Alors sur na yé na moni siko ke to correspondre te. Na famille, na biso, to yo kanate. Alors, bo ça na makambo ne bo sala. Na souka tant to comme na niveau siko ya ke makambo vandi bien, makambo se organiser bien. Alors, to ko apporter kaka ni mais de loin, de près toujours mekaka ko sala toujours effort ya ko landela moi moké. Mais je vais pas toujours cause na katia salité que ebimaki et lobaki mais ça c'est aussi il était là. Quand j'ai préparé cette émission avec mon réalisateur Chaton Kolo, na sillonné là-bas parce que le futur en clair, tu comme dans le monde digital, tu comme dans le monde il y a plateformes en ligne, notamment YouTube, Facebook et consorts. J'ai vite compris na artiste ils allaient na 1 million. Page Facebook, page officielle. Apparemment, comme il y a 1 million d'abonnés, Caleb a 400 000 ou 500 000, si je ne me trompe pas, de vérifier. Et les autres, je ne pense pas. Mais comment se fait-il? Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus de la chaîne YouTube. Dans mon chaîne YouTube. Mais côté Facebook, nous avons osé abonner et belé. Pourquoi différence? On est là, on est côté okozula ngo makambo YouTube bato batalaka ko poster ba théâtre na yo ba pièce ndinga tutu bazo sala obeta ngo kara mais na Facebook o poster ngo bilo mike na ba photo peut-être pour na ba moi comme informer fanatique na yo place aux amis. C'est là où tout le monde on dirait ba abonner baza plus. Pourquoi pas créer une chaîne YouTube pendant qu'on a abonné sur Facebook? Au moins il tourne un problème il y a le Koso. En fait le Koso ils a le oyo ceux qui ont prêté attention à Yangote. Et ça, c'est bêtise. Aujourd'hui, les gens me respectent. Les gens respectent l'image de ça et ça. L'image de ça, c'est aujourd'hui, bon, parce qu'on est vivant, personne, parce qu'il y a un adversaire. Parce que la ramonta koufa parce que on a longue na compétition. Bakolo babola muna onio so babi ke ata so babi ke yondo zaki danger muta ke luko po apé so marché azate. Nga olobela lelo chaîne YouTube. Mais avant chaîne YouTube, tout est dans ma bébélite. Ça c'est d'abord je suis pas du genre y a artiste comédien oyo. Place mbongo ka ezali. Attention que ça correspond à la valeur, il y a besoin de au bazar ngo pona yote. Yo faut za la ka wana. Pour que cela bon. Pour yo ka lisola bon. Te mbongo faut yo ka lisolo nango à fonction ya service oyo ko rendre. Très bien. Omoni. Lelo tant biso to sala ba théâtre. Na banai pas par exemple so ka de moment tant on a longwe et ça là qui lisolo ya producteur na chef du groupe. Donc veut dire bah vient sur ba Pacheco ba Wandego ya ba Pasteur Peter ba vient nga ba Domingos de Haken hein donc ba Alpha Morflip ba zoya masaranga etiki mbukusu na commissaire producteur donc veut dire ba toi na ba zoya boyo kani montant moko boyke ah toi na besoin ya bo ça ya so film ba futi yombong yondo so contrôler œuvre now le quoi to banoke na système ba épisode na ça la volume 1 1 2 parce que producteur il y a pas foutu un bon il y a qui nango ateki 1 2 batu ba réclamer ailleurs sous a foutu 3 4 c'est comme ça qu'on évolue du coup paf les producteurs pour rouler les artistes ils ont créé maintenant un système de écrire eux-mêmes ba scénario d'écrire eux-mêmes ba scénario donc veut dire producteur azoya na scénario na to aluki artiste moko abi kokoma ba commune déjà scénario ba bandi ko benga ba artiste oyo bango ba lingi par rapport au succès na bango ba sali mélange o ba bengi ko Nzonding. OK. Nzonding siko ba ko soka nani ana succès vide loin. Nani na sai boya binombale. Ba bi ke so na c'est douana ba bi ke elongi ya vide loin ya sai César na kati bato ba osomba. Po bango nde ba ana succès. Ba sali nini ba fouti vide loin $200 na ye ça c'est peu moins $200 na ye $400 oh nio ce tikaleza ba fio ba linko apparaître na ba garçon ba linko apparaître parce que Nzonding est comme le roi moi miroir et comme le roi neti moi vitrine d'accord oyo mutu nyoso alinga ya ko milakisa mutu muso alinga sala ko tute ko bo pese mbongo te mais ba moni ata na mobale mo be na poto ba moni ata na mwasi mo be na poto
Et ça dit que Memi Bouzoba. Je veux dire, producteur a commis comme ça là. Œuvre, na $600, na $800. Ça, c'est détaché. Il y a un moment où c'est un zonding. Na mingite. Na mingite. Na pena na ban zonding mi balé mi ça open ba producteur ba yebi. So on monte ça c'est un zonding wana c'est que. Et puis l'équipe 11 ou 12 outé. On monte. Zonding ya kolongwa. Tu es kokota na système ya ko teke la batu ya YouTube ba œuvre. D'accord. Devenu au sali œuvre na yo teki nde bona o mona na ba SPL ça na ba nini. Après comment ba comédie ba moko ba sali ba chaîne YouTube. Nkela TV, Kingani TV, Sundiata TV, Banani TV, Talaba TV ebele. Maintenant, il faut qu'on alimente Kayango. OK. Comme ça la chaîne, et ça le rôle est au sombimboa. Il faut qu'on laisse ça cailler. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a possibilité de laisser ça nyamo yo sombi chaque jour. On va nous laisser boire n'importe quoi. On va nous laisser le rôle ça a été. Parce que vous avez la possibilité de laisser tout ça, on monnaie whisky, biscuit, non mais non biscuit. Il y a un moment où ça dit que même les artistes et comédiens, comme les journalistes, on appelle ça c'est ce qu'on a calculé. Moi je suis qui? Je suis un vendeur de pensées. Et quand aux autres qui là tout penser, makambo yozo kanisa. Ça veut dire faut kanisa au-delà de docteur. Faut kanisa au-delà de militaire. Faut kanisa au-delà de président de la République dans le domaine na yo pour y fois c'est cas. Très bien. Donc veut dire faire rire quelqu'un, c'est lui surpasser. Donc veut dire c'est aller au-delà de son intelligence. Donc veut dire la personne après avoir rire, il doit se poser des questions. Ah, mais comment ce monsieur là il a arrivé qu'on pensait bon. Comme pilote fois comme moi. Mais alors tant que vendeur de pensées, ceux qui maintenant aux autres taille à tu vas maintenant au lieu de penser, tu vas maintenant faire du n'importe quoi. Il y a un moment même sur YouTube, théâtre comme Bimisa Bosso Tombi donc quel est la minoko ya artiste comédie baby to comme le bêtise. To bango le bêtise c'est parce que toi tu as besoin de succès, toi on a besoin de buzz. Alors on a ça il a luka succès, na luka buzz té. Buzz c'est le moko boy, ça le catastrophe naturelle moko be ya papa et le kinango. Mais succès c'est karabilembo. Nga ça c'est nazali fruit à succès, nazali fruit à buzz té. Na succès pour monter longola yo. Il faut monter réfléchir to asa le loko koleka yo. Et puis face à la monter domaine na yo. Jibe jamais ko bimisa album na ye e boma. Théâtre ya makakumbo ya sai. Kofi jamais ko sala nzembo na ye e tumba e longola kunzilele na succès té. Mais na base muta pousse ko longola musicien. Comment on appelle fallait abimisi nzembo na ye mutu mo tambulika mutakala boy. Et longoli nzembo afali. Batu nyonso baluki na ba. Alors ngalo wana linga makambo nanga ezala makambo ekotika la libela. Yanga no moni na boya ko sala chaîne YouTube. Il y a l'argent là. Mbongo ezali. Na Facebook nanga na besoin de sala bêtise pour être s'abonner. Moi biloko mike na sala ka derrière na alimentaire tous les jours. Mais aujourd'hui oyebi ke na ba plateforme nyonso o ba comédie ba sala. Ba Facebook, ba nani, ba biloko tout. Parce que yanga na la risara succès à mutu. Pourquoi pas nous ça habitué ngala danger na succès mais on a plateforme moboy. Nano comment na yote côté ba nyonso ba linga ba lo ba lelo 1 million. Donc et là que ça côté ça c'est azalaka. Je dis na chaîne YouTube té na ba biloko belé té oh ça la que ba tu va mais na pona ba zombong. Mais on se rebi que na page nanga aujourd'hui. Ce qui déjà ba société le quoi neti ba réussir. Et au poster les publicité na ye. A foutu yo mbongo po o tiela na page Facebook na yo. Mais c'est ça qu'on appelle de l'argent. Ouais. Tu peux faire de l'argent sans pour autant gêner les gens. Sans pour autant blesser les gens en parlant de bêtises ou il faut s'afficher tous les jours. En force de forcer la force, on risque de déforcer la force qui était déjà forcée. C'est ça que nous voyons maintenant. Les gens sont en train de déforcer et forcer aussi ma force. Et sauf aux a déjà la position, mais au lingio qui est des souvenirs. Donc voilà. Très bien. Alors, c'est ça une question, c'est parce que aujourd'hui, selon analyse à Batou, Bino Batoubo, na Robingo, na Tunigamo Lobby, frère Nayo, Caleb Tukebana, Bino Boda pas pilier Moussala au théâtre.
Tantôt, on a vu tout le monde qui trace un chemin, on vend ça, base, maramboutou. Mais on a comme l'impression aujourd'hui, bazo valoriser bino penate. On dit le fait que bazo le canaba YouTube, bino bazo le kate, ils se disent bon, et attends na biso, ça c'est dans on a si baleka basala tempé na bango lo ba sauter et encore, il peut-être on doit tirer na yo. Ça c'est baleka. Bon, oui, dans la vie, il ne faut pas confondre Batouba Lobelayo na ko vanda kati ya mitema ya bato. Tu sais, tu peux faire un succès na yo, mais Batouba leki na bango problème na yo. Mais Rosa la belanga wana succès na yo, mais Batouba ko bunda po na yo. Que ba bela mutu ko beta mutu likofi po na pena buki mutu minu. Ça c'est le lot wana ba succès mo o ba bengara succès socle. Succès à fondation. De dire, et si on vend ici, on est là au forcé, tout ça est là au bâti. Si on a été menga, on a défié. Zoa caméra na yo. Zoa n'importe quel artiste comédien au yo yebi. Tu as besoin de victoire. Parce que succès YouTube peut être confondant. On peut être. Au cause de la paix, on a un succès dans YouTube, on s'ennuie dans Bandaku, maintenant, comment est-ce qu'on a une victoire? Défendre ce qu'on a un succès. Parce que les sponsors en Arabie sont karaté par rapport à des vues sur Internet. Est-ce qu'on peut ça à sondage na terrain. Pour que tu aies un succès, et là, ça a un sponsor parce que tout ce que nous faisons, c'est pour devenir une star. Et quand on devient une star, c'est star et étoile. Étoile et l'eau besoin. Et maintenant, ce qu'on met, et l'eau on a épais, mais l'eau besoin pour voilà la raison pour laquelle il a un produit. Parce que il y a une lumière mogoboy. Il faut attacher, coller l'eau on a épais, mais l'eau mobe. Oh, ce qui est lobby na produit na ye. Donc, ngala ça c'est on a yebi. Na ngai, est-ce qu'on a le roi D. Na le roi moi, na le roi Fali. Na le roi Ferregola. Na le roi Vejosar, na le roi Papa Lutumba. De venir à la succès na un terrain. Voilà ce qu'on a dit côté Fali, côté Fer. Na la succès na un terrain. Pour un comédien moroté, oui, photo lubango. Oh, les lois tombent biso wapi, atana jili na tang oh ok. Ngala hotel maboué, ba landie ba tikinga. Ou bien to kabula batu. Ou bien ba holandanga. Mais ça que ba tika ngai ke ba landie azati. OK. Alors et puis de deux. Côté ba lutumba ce que zani. Na ko vanda na ngape côté morbe. Muto kipe na ngati. Mais tu on a mekio saka likam plein. Nous avons un Vejo Sara. Il y a un Victor Vejo Sara. Asom Bapelo on est battu les teams. Mais qui est la Mugila Gila? Papa Lutumba ndenge zalaka que son âme repose en paix. Papa Lutumba roya ne penana Gombe, ça va course c'est normal. Mais ça na Bibo plein. Donc, nga na eba ke nga ba respectera nga. So muto manquer ngai respect na monde na so comédie, et ça le rôle a manquer respect na épanouissement ya muto théâtre. Oh, mon frère, biso nde ba jeune be tala na biso ke biso tanto ça la théâtre to la tabakola to tie moniero tie makala ne longi ba jeune bo mona lelo oh lelo ba memeli biso même na ba bêtise bazo kipete parce que bango du fait que ba luka oh nyonso ko ya po EPC mbongo po asomba voiture asala boy bazawana ba yepona ni parce que tant ba boni ba ça c'est ba tongi ba parler to ba moni ke ba ça c'est ba payer ba car danger ba oh mais je suis parmi les artistes congolais qui ont soigné l'image. Il y a Moutou à théâtre. Et puis, non, tu sais si tu soignes. Non, tu sais si tu soignes. Tu sais bunda pour te soigner. Image, personnel, papa cardinal et psychopathe. Oh, Zalaki, na messe et la sortie officielle. Il y a aumônerie, il y a des artistes au basali na catholique comment il y a aumônerie à toi na abe nabiso abe abe aumônier nabiso oyo asoki par nabiso makambo nyonso etali
catholique sur la tala landela bani makamtuana wana ce que zaki na sortie officielle papa épiscope yaki wana ce que zaki après messe après koloba ko solola donc wana to vanda mamuke c'était même pas na programme mais ça c'est papa épiscope avandika boye ba artiste bozaliawa artiste moko ta ko sala yone to tela ka mutema longola mo eloko moko c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça sommes théâtre mais na mona ki awa on théâtre au sous théâtre voilà pour ba longola pena na yena na songi te parce au monité au moni ba to ba confondre te ba to ba confondre pièce moko te longola mona na ngai naza artiste comédien humoriste je dis na suki wana mais biso si on est to liya que pour la comédien pour la humoriste na Congo il faut ça na groupe théâtre de veut dire aussi ka baninga no mo ba jeune boy au bloquer bango ba cause ba maçon ba cause la ba électricien au bando pesa bango espoir na ya solo na ya lokuta yo zolia bango ba olia te Zomon, nga siko na ebi ke mutu na mtana tala na ye mutu na mtana dona ye. Soki na au besoin. Robenga ba o ya ke ba na tala. To sali affaire to kaboli lar esili. Na boya kaka ndeko sali saka baninga ba musala mo be ya ofele. Ozo faire rêver bango. Mo sali sa bango bolo mo be ya ofele. C'est reconnu au côté sai sai. Tout monde qui on a entend va le tumba. Mo konzi mboka pa seka sai sai. Ba généraux il y a une génération, papa na biso Kanyama, Info 20. Info 20. Merci beaucoup de nous rappeler. Pour passer ka sai. Makambo belé zaki ba konzi ba lukaka. De quand même ancien président Joseph Kabila, ou bano quand même si nanda ko sexa bana. Au côté la circuit nini. Pour essayer ba konzi ba vandi, comédien il faut ça sai. Bon, en fait, sai d'abord naza vendeur non seulement à penser ils ont transformé en comédie pour ce que ça bateau. Mais l'artiste, en dehors de ton talent, tu as aussi ce qu'on appelle l'image. Si on peut ça image, tu n'as pas de compte. Tu n'as pas de compte. Le monde est comment il y a un circuit, il y a un cercle. Batu moko boye ba ponana ba résultat batu moko boye mais biso soko to sala ke nazala na bato ba ponana nazali bato ba ponana bato ba bwaka kuna pe nazali na bango. Yango moni na matanga papa Lutumba Ocholoba wana ezaka thèse ya doctorat. Ah bon? Et comme la mutunyo sauté comédien nyo sauté et arrivé là yazwa chance wana o sekisa banana président de la République OK na ba discipline ya batu nyo so na kati ba kondi ba ya ba soda ya armée ya ba soki ya ndenge nyo so tchena ya ba église na nini tina muto asuka ya mobola bazaki na kati ya salle wana bango so ba c'est quand même moment. Et ça ou soit OK non c'est que ça babola ou soit OK non c'est que ça ba noa katikati ou soit OK non c'est que ça ba kondi o ça reste comme ba comédie en fonction ya bato ozala parce que la comédie dépend aussi na culture na humeur ya bato. Et surtout humeur nini bato bazalaki nango na salwa na ponga ina korelali papa Lutumba lali mais ça ozongisi bato na joie ya koloba ke oui Lutumba bazalaki artiste mais puis na pesi président de la République message oh le loti le moment na président de la République nenga wana tension esala nango était pour ça ebisaye papa quand ça coûte na bana comme président tension comme aller na tension makambo za ndebe te so ba bisaka likamba bi ça ngaza no mon conduit partout mais la RDC très bien. Alors est-ce que Olanda qui parce que le lot yo ermo bozaka makamone belé Olanda makamone sauté oui bien mais toile ils ont coupé la moto na artiste comédien cause na mwezali frère na yo Mike la Duchesse alobaki makambo moko c'était ici bande ko na mino ya musala te que na milieu ya théâtre et publicité za ko sala na milieu ya théâtre maman mukolo ayebana raté jeune fille ayebana raté jeune garçon papa ayebana raté confusion maman a 54 ans comme na garçon mo ya 20 ans ils en ont normal na ba tournage après ba musana nous bo sala ba tournage on a ce que sili bukangami des années baké kotoyo baké kangami ba maté bakende pona ko ko sangisa nzoto. Alors tout le monde a qui va réaction qui d'abord à propos de chez Salobaki wana est-ce que réellement na musala bino bo sala ka comportement on existe. Les propos d'abord sont individuels. Oui.
Omoni mutu pona ye. Veut dire ayebi pona nini azolo bango. Alo bango en guise de cause. Très bien. Ozomona. Richesse ali bomate alamuki mbala bandolo ba makambo wana. Veut dire alo ba makambo ya moni. Obi lelo toi na problème ya basakoli. Ozomona, toi problème ya basakoli. Oui. Obi ce que j'ai aimé chez la Duchesse, c'est le courage là de dire la vérité. Oh, il a constaté. Je ne confirme pas, mais je dis que oh, il a constaté. Jonas a beau être au côté à Ninive parce que vous sautez les gars. De dire, Jonas, il faut que nous ayons des na Ninive. Mais quand vous avez ça, les autres, c'est sangaïté. Mais Jonas a boyi a bangi batu babetaka lisolo ya Jonas ke baleine amelaki asala 3 jours na buma baleine mais baye bakate abana okende wapi. Tu veux dire Jonas a bangi. Toi la problème ya ba prophète bato ba ozwa courage ya koyebisa batu ke bo sala nzamba lingi yango te botika. Et puis tozali pe na problème ya batu ko accepter message ezali bo sonto. Ba prophète ba komi ko banga koyebisa batu makambo eza ya solo. Bato faut ba yebisa bango makambo solo ba lingi pe ko accepter te ke ba yebisa bango makambo eza bo solo. Et puis c'est quoi confusion. Yango moni musakoli azaki na message na zone ngai biso me abangi. Après likambo na tango ekomi alobi nazwa ki message. Nzamba lobela ki ngai me okolobela nani? Mutu ba linga ba yebisa elikambo. Oye ko bongo la bomo inaye. Amitié déjà au-delà au likolo anga ba koyebisa nga likambo wana te ocholi. Et puis ce que je n'ai pas aimé c'est cette faiblesse là. Quelle faiblesse? Il y a la Duchesse qu'on zonga na TV, pardon bolimisanga. Mais papa, la vérité reste toujours la vérité. Ce qui propose Pélissi moto. Si je sais que moi ça na makambo Duchesse à lobby, je suis pas dans ça. Je vais m'agiter pourquoi? Je vais m'agiter pourquoi? Parce que ayebi pona nini alobeli yango to tika rappel moko boye bato basala mabe soki ba lobeli mabe a souffrir na mabe na peut-être que changer image ya corporation. Obi bato ba bebisaka image ya likambo ba na vitesse ko leka bato ba linga ba bongisa. Ah bon? Oui. Moni ndako pona peut-être ko tongango bato ba bane ko tongango ba yebiso eh zo biso 2 ans mais pona ko buka ngo so bato bali ba ya ko buka ngo et on a la facile de zo bango tata des jours. Duchesse faut à remonter. Bon, on a comprendre un peu. Bango bazana nous na système ya théâtre ndenge zalaka na kala. Il faut bo sali sanaka. Mais yo Moussa faut bo sali sanaka. Non, Moussa ba sali sanaka te. Moussa na besoin baninga. Ba futa naka. On m'a dit on a besoin mutu. So on a pesi mbongo na e. Akoya. OK. On m'a dit on sala na makambo fele. Yo sali sanga lelo nga na so lobby. Parce que YouTube déjà faut au salanan. Ba vie c'est ma YouTube parce que je veux dire tant que yo to sala likambo ça na mbongo te ya ko pesa baninga. Oyebi pété et loko ngo oyo zo sala tant ko na plus na YouTube et ko produire yo et ko futo combien. Alors faut bo sali sana kaka. Zomo. Très bien. Ngana benga baninga na ngana likambo ko sali sana lisute. Ngazo téléphone ngai tombo mi bengi kingani. C'est mbongo za. Makama mbongo donc veut dire yaka to yokana. Na musala na yo yo boya kozwa mbongo oyo kolesa bana na yo okufuta bana minerval na yo poto kosala no œuvre moko ponga na tenaki ba propos moko boye oyo yo sepelaki nango te to etouchaki yo parce que tu étais dans ça. Non. Peut-être faiblesse wana. Dice ça que ah nena ebe na l'arrêter. Mais faut na tourner ba théâtre. Faut na ba film non za na besoin kaka ya baninga. Baninga peut ba profiter si on a faiblesse wana. Il faut tirer les conséquences. Mais justement, en termes de la boule, on honorer après, je ne confirme rien, que bazolingue déjà boule, boycotter, na pièce, babengisa sauter, ce qui est pas hier biso. Biloko wana to banaka ko condamner lango ba producteur. Producteur mo ba bebani na artiste ake solo na ba producteur ba pesa ba mbago le to na ba artiste mususu ba koti na sama bele boye ba souci ba na ngote ba pululu chiko lelo ba za ba victime biloko wana to bana o linga ngote pona ba producteur bon neni bo linga ngo pona collègue na bino artiste o ya lobi makambo ya mona po
Poto tika soki eza mabe. Non. Est-ce que Duchesse oh na oki ba mususu non alobi makambo alobi eza ya solo mais akoka koloba ngo na publicité. Donc Duchesse faut banokene na bandeko ba artiste comédien moko koko totika boye. Koko totika boye. Yana makambo mususu o toza na kati biso nyonso. Ezana makambo mususu o pe toza na kati te. De veut dire tant moninga lobi to tirer conséquence. Nga c'est Nathalie na makambo de chez alobi. Par na nga ezani na tirer conséquence. Ah, Théma Sama lobi na raison hein. To soigner pe musa na biso terre, to bongola. Échanger pe image. Lelo pe ba ko beta liso ah soki eloko oyo. Oh to bané ko chichoter ba. Muto alobaka ngo oh à la Duchesse ndemema et apporter changement. Tant mieux. Ndeko osala boulot be nzamba moto ate biso nyonso moto amoto na carré na bilangana et puis lelo monde etambola teke na leka na chaîne na yo soko o mérité la Duchesse wana ka ozomona il est même plus suivi que le kabatubeli kaka na Facebook na ye akoba no sala pe biloko ya ye moko a rekité pe bato mo ba yeba ni pété et keipe. Vous comprenez? Tu vas dire que ça est supérieur, so bobo ça l'esprit du ya foule. Tout ça na 5 6 pour ton nyoko la baninga msusute. Donc ça contre la pratique. Na contre makasi. Donc tu vas se péter ba ko lo baté. Oh, na bina yo que so se périté tirer conséquence. Yo peut ça l'émission no lo baté. Ni ça lo baé mais nga ba ina baksa boy. Nga la kambwana te. Koko misango lo kwa neti ezalaka te makambo Duchesse alobaki ya lokuta hypocrisie totika ba hypocrisie wana o makambo alobaki yenda lobiango ayebi po ani alobaki yango ayebi makambo ya vivaki ayebi makambo ya monaki ayebi makambo ya salaki ayebi makambo ya monaki donc dit tango atali ya moni bosoto mbindo nkele koti mingi annoncer à dénoncer. Ah ouais. Alors, les lots, bah, victimes, bah, notamment Caleb Toukeba, très abattu. Bah, fanatique, oh, bah, même courrier, bah, commentaire, bah, film, na on a chaîne YouTube, ko film bana, bah, artiste, bah, émission d'ailleurs, c'est Bandiko Salama, contre pendant que Ayebe le côté, soi-disant, ils ont organisé une réunion contre Sila Bissalou, contre Belleville, toujours ça beauté, et puis contre la Duchesse. Des gens que campagne mokoya contre misala na bango victime ba botena les cambo on a sorti peut-être un mot ou ko loba to ko mettre un avis sur ça ko loba nene bon nga sala constamment be bato tout ba sala vraiment image ya comédie na mboka na biso et que les comédiens ça l'appelle roi neti mutumo sala rapena société mo ya télécommunication comédien ça l'appelle roi ministre bazalaka combattu. Ok. Quand il bandi ko bundese le lota. Baelanga e combien de fois comme adversaire. Vous comprenez? Baelanga e combien de fois comme adversaire. À un moment où tu kidnappes moi ngwa ko ka rikola ba kombo ka les patrons de tous les comédiens. Donc veut dire ngana lo baka elo moke. Omoni biso ba sai oh. Na succès, oui. Tous en absolu d'être tombama. Mais sur le plan administratif, administration pena boyeke, muto théâtre que groupe à théâtre eza lokwa ba jeune moté ba sangana na kwa ba omela ba gene, eza la pena société bien structurée. Bien structurée. Eza ba Caleb wana na ba président lombe ba salisi biso. Ngata mona zaki na groupe ya théâtre bon lelo na ba document ya agence ya publicité FSI Pod. Mais tant on a zaki na groupe ya sai groupe ça c'est ba statut ba règlement d'ordre intérieur ba bilo on a tout et ça président lombe na ba Caleb on a ba ça biso ba tu faut pas ba tambula ka lokola neti to mba nyama lokola neti ngai na longwa muto théâtre té nazana ba œuvre ya théâtre oh lelo ba tu baza ko exploiter ngo mais na ba biloko nango ya lelo Naza parmi les rares artistes comédiens congolais humoristes oh lelo na théâtre na sala presque tout bon moi na à chaque événement batu bakenda ko luke loko na ngamo bakola ngo événement makambo mo linga leka na mboka attention baké kolela au moins ça mikolo attention to ko bomona attention moi j'ai fait des rôles oh na tiki muta jouer comme style na ye to na ba mobiki silelo c'est du Jésus de Mbandaka toi lelo na ba mbatu tout lelo ba osala ba biloko ba musique ba nini ba soro bondo ezozongi combien de fois
il y a du ça les lots ba mettre nyama ba bloc et les lots et un artiste au PC rôle référence non pas jouer bien il faut ça le roi ça et là on essaie c'est ça là mamicho masala nini donc veut dire ba Caleb ne bazawana côté pena magambo masolo Bali et puis ba to sakana na bango te na mboka o lalo la muki et puis d'accord moment on a système moi comme bato mususu ba se faire sérieux gentil menacé ba cheli batu mobe biso no so netinga lelo to pe na ba gestionnaire ya ba nini na biso tam so na tante ya kosala likambo mobe komela ngai po français na ba erreur te faut cha mutu mo pe ayibe koma bien parce que bato ba wana te pa batanga sese ya koma ba erreur ezala rara tant que mata photo mata rapé maram non to bongisa ka makam très bien na bi français makasi te fona engager mutu mobe o le bino le bo engager bato ba ko tombola musala boza ko engager bato ndeni ni so muta lobi na ngai to oyoki likambo na nga o vérifier te yo banda mama ko finga. Très bien. Biso tuko engagé bato ndenge wana kutu ya kufuta e. Bango ba engagé bango ya ofele. Ngakolo mumto mekanga ba jiwana bo mona ka makamu ndenge osala. Osala nini? Te ponga ipena ngana za soda. So nazala ka soda te na monde théâtre oyo na monde comédie ya mboka na biso. Na nde bato nyonso baluka shit ya sai. Mbe na kweya kala. Tana mutu vandi ozo boule. Tamba omona ka ça c'est payé caro ndeni. Batutu baluka bayeba mais quand on a zui na kangamika na benu bena ngawana batuta na kena bongisi batala na kena bongisi munduki na ngana bongisa ka pembeni tamusu na zui na ngape inani ya bongisa ka munduki ya bongisa bo rebimi na l'an 2020 l'an 2021 yango batu musu pe bana bango na ngope na kinya mais sauf que baba artiste était tamusu baba directeur de la société. Mais tu n'as mis au pénage et ça va tout plaisir tu vas mon pénage comme il y a mon akin à Otambula car mon Macron président France. Ouais, il y a plaisir hein. T'es président Gamonté, ça t'es quoi on Otambula t'es président. Alors tant que tu vois mon les patrons de tous les comédiens. Au moins tu vas passer par bonne ça comme parce que au tout pèse ça comme au yomo au correspond na combo. Bah lingi to pèse ba comme mais il y a combo na beaucoup tanaté. Il y a beaucoup de temps. Tant que je peux ça combo peut vivre comme on est malgré les au reverser biso. Très bien, il s'appelle Fiston Saïsaï. Le patron de tous les comédiens, vous savez, c'est quelqu'un qui ne met jamais sa langue dans la poche et puis il parle librement comme du vent. En tout cas, ça fait du bien. Il a un point de vue, toujours tournaillé, et puis il nous répond avec beaucoup de sagesse. Il y a Mingi. Merci à Marlène Gaulois. Bien sûr, il y a Roger en France. Merci également à celui qu'on appelle bien sûr Speroso, c'est le président et Magisel Matota. Merci pour tout. Alain Dinamo, l'homme surprise agréable, Bogart Tinapoche. Il y a un match à Nisamba Kondi, Diesola London City, mon ami. Merci beaucoup pour tout. Maman Dalida Zola, Nabosa Nioté. Et pourquoi pas Kouroutou Nangaï, José Moulumba de Bogart de Birmingham. Il y a même José Bernabiso Beni Penda Moulumba Barcelone, Malahaven. Noël Okito, toujours Black des Dons, soldats, on est ensemble. Et puis merci Koulounik et la seule première dame de Lausanne, la maman de Rijandi Louawa, un enfant pas comme les autres. Moutema vient d'Absogo Belisha. Et puis Yaouli Moucheni, le seul code de ce pays, 00243, clin de spécial. Narobo, ça n'a jamais, alors jamais. Chico Sombele, Mouteki Bilamba Talopé à Solo en France, merci pour tout. On est donc ensemble. Et puis, n'échappine des plans de grâce, on sentir il faut te solara Nengizalara. Alors, tout le monde parce que vous avez un bébé et Fiston Saïsaï. Ba sagesse aux anango. Ba moyen aux anango. Ba idée ya malamu aux anango. Qu'est-ce qu'il faut? Pour le lot, ba biloko tozo mona lokola. Ils ont mis un peu comme la biso, ou comme la bino musala, to ba image. Qu'est-ce qu'il faut? Faut osangisa ba bosangana banani. To me un peu côté cette so bande konyo so ba comprendre tendez photo kumbera musala ngo et ça la bien. Il faut nini ça. Ba moyen ezali au moins, tu as un problème, mon théâtre, tu vivre des choses. Succès, power. Oh, bah, power, il y a théâtre, c'est à côté de administration, on peut à côté de au biton, tu as
na ndenge ya mboka na biso et si toko longola batu na mutu na bango teke association l'état yebi ke soki tolingi to luka ba comédien na voix moko légal eza ANTPC bon yo mo kuta kuna na ANTPC papa biso masumu aza na boya na ekolongo na TikTok écoute bimi mais ya zaka président ANTPC donc moyen to banda siko ko sala pena makambo na chemin association ezati parce que c'est le plan administratif association oyebani o ezana na ba socle ya makasi na mitu ya batu ya banini eza ANTPC tant que ANTPC ba ko cédé pour la nouvelle génération moroboui et même maintenant makambo na ndenga mise à jour problème est que na voie légale na biso o eza ANTPC mise à jour ezati mise à jour le ko ça la maté tara TikTok et mais vraiment sous tara présent ANTPC vous comprenez na esila kala donc ande to vanda boy to vanda la match to vanda la match to vanda esila makamla zoka donc tala donc c'est ça a combien de temps en tout cas maintenant on a 2 ans je crois ou 3 ans comme ça là 5 ans et comment on dit 2 ans bon tala tile lo bango bazana la transition la transition la comité mo ya transition tilelo tozana ba bilo musu pembeni ba emono réellement vivant bando na musu pe basala tokanisa pasiko peso vini pasik wana alonsanjo azali toza pe na bando na biso ya ba nani bomoko donc ba association de belé mais oh pena yebani yango ANTPC il faut d'abord qu'on ait mise à jour na voie légale na voie légale après tu vas nous quitter malé après tu vas nous quitter ba comédien toi na besoin garantir ba la richesse à l'obaki toi na besoin ba télé et belé to comment ba comédien ou ndo mona be to utaka na ba parler to surtout qui déjà comme peu succès comme pour liambon mais ta mutu ko yeba pe lo ngo malamu ndeni faut se comporter ndeni faut ça lango to yebiti alors déjà donc voilà. Alors nous sommes presque à la fin de notre entretien avec l'artiste Fiston Saï Saï. Dernier message. Non, banana on peut s'emboter na le seul et l'unique, le véritable code Mboka ya Willy Moucheni. Na mona Dijon bandeko na ngani so mes condoléances na ndeko na ngai Guilain Vutu. Abungisi mère na ete ozana kini mon frère, on va se soutenir. Donc Alibola, ben joli kuma poto na poto, Fiston Zala mon ami ba bon séjour à Nakin, ba tout ya Dijon. Papi Moucheni ba fossette na pesio ba mbota trop ba tout na pesi bino ba mbota trop donc toza ensemble Tetendai Tetendai Maboko Bank ba grand merci à trop mon père na bosanité moto aza motema ya kosunga pe ko salisa le boss Eric Mandala ya maman Maria Piron pesi ba mbota trop bosanité venanga King Makiadi na Canada, musiko zali na peso bambota trop. Mon ami personnel Aboubakar Liondonzabi Bamongabi, Boss Ibra na peso ba grand merci bambota trop. Donc batutu balandi biso Tommy Akafulek na Paris na peso bambota trop. Ouais Akafulek na peso bambota trop na bosanité président na biso Djonga. Espace Djonga donc babi après confinement, Serge Mbokila, le président de tous les Banababola, donc mon ami Nico Kassongo de Lisa, na péché Bambota trop, na Bosanité Caroline, na Grenoble, na péché Bambota trop, donc Janine Leja Chimanga, la Canadienne, na Canada. Donc on a passé bambota trop Dorcas Simbié donc on a passé bambota trop ba Deborah Mbié ba tout on a ba Tatiana on a passé bambota trop bien ici bazali Tatiana la Cayenne bambota trop donc
tous ensemble. Donc, toko baga kolinga msana biso. Baninga représente la richesse. Na marambo ezoleka. Attitude na pour tout le monde depuis on a perdu. Ça cédé. Richesse aboti na balabala. Richesse pédé abota raté, oboti ndenge nini. Yo rôle no eza rôle ba pédé abota raté. Pour sali pena donc oboti. Nous a déçu nos comportements. Il fallait pas. Pour nangaya, il fallait pas. Fallait le baraka que j'assume. Oyo ayebi kaza na makambo wana attirer conséquence abongo na mutema. Prophète a s'excuse raté, pasteur a s'excuse raté. Pasteur yo te mutu. Malobo yo te une église na yo et sali que toucher mutema ya mutu. Mutu wana za saka masumu wana. A sepelite ne yo te lo batirier, ale yo bando s'excuse. Nzamba limbisanga nde malobo na te ke toucher yo. Soki yo moni yo saka lisumu wana limbisanga kasi te. Et à la raté. Tu vas tirer conséquences, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc votre artiste préféré, Fiston Saïsaï. Nous sommes donc à la fin de notre entretien avec lui. Merci pour votre temps, pour Pessim Sotan Mabino et pour Bolanda Bisso. Nous vous en remercions. Merci également à toute la grande équipe technique chapeautée par Chaton Kolo, notre coordinateur et réalisateur. Et Maël Sadiki, Papa Narenedi, Ozengalina, bon anniversaire. On est donc ensemble, tout le travers le monde, Beaux-Arts, Ébélé, au film de l'anniversaire. Ah, joyeux anniversaire à vous, le Rambo, le grand prêtre Kofi Olomide. On est ensemble, vraiment, merci beaucoup. Bon anniversaire, Quadra. Merci beaucoup. On est ensemble, donc voilà, ça c'est merci beaucoup. Merci beaucoup, mon fils. Mon fils. Papa, donc, on est ensemble. Maman Vérongiaba. Ouais, respect. Voilà. C'est quand la biso, maman Orneli, Dissouka, maman Franck Rayem. Franck Rayem, ma fille. Merci pour les rapports aussi que tu m'avais donné. J'ai parlé avec lui. Afundioko. Merci vraiment pour la considération. Et puis, papa Franck, vraiment, na CPLI. Pour Yango, on a désolé. Non. Père Ataza Bosoto, mais ce qui a bêti moi, pour la Bosoto, moi, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, alors merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Garçon. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masquer. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Double
S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon-Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité à Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.